bosali musala munene pour mboka. Voilà. Bo déstresser batou, bo sekisi batou, bo tei batou, bo sali baka bebele. Bozo mérité. Voilà. Ngani na leli ya labi, bazaka bi balé. Bo tcha ba na prison. Nga za posa caméra bino otindra jaman. Kwa ni ganga soni. Donc ba konza mboka ba solo la bien, ba créer politique moko culturelle pour éco-tracer avenir il y a ba comédien. Non seulement ba comédien mais ba artiste en général. C'est Matika Songo TV, Chenia, Nouya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, Chenia, Nouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. On a bato aketo belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo ya solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kasongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Ok, bonjour chers internautes, bonjour partout vous êtes en train de suivre cette émission, votre belle émission de Matika Songo, un peu 98, moi Maëla a toujours le premier, comme j'ai l'habitude de le dire. Moi, aujourd'hui on va analyser par rapport il y a fait au Izoleka, à Kinshasa plutôt, les actualités, tout, on va en parler avec Jérémy Yoka, la voix du Congo, la voix du monde, pourquoi pas, parce que y Abima Bima déjà Libanda école les autres continuent toujours Kosalama par rapport il y a Moussala pe Abana Obazo Bima et puis Ndetolobara quand on est parti et puis tout ça dort hein dans des petoboma batumchouchou pour bavaler on a biso boye ba onka surtout za musika quoi ils ont moi si tout ça moi si so kabwa inendo et ba importance na quoi so zana monara pecho alelanga et alinda. Dans cette émission on va parler de tout sauf rien. On va essayer d'analyser par rapport à musique qui a des Yamama Chako et puis pourquoi pas vidéo ezako surkilé batunyo swazomona ya Karine Mokondi toko betape masolo nango toyeba qu'est-ce qui se passe juste et pourquoi musicien comme moi trop orgueilleux par rapport il y a carrière dans bango par rapport il y a ndenge babandara ndenge bakoma soge simbi. On va essayer de parler nyonso wana na pesi big dédicace comme ça na picho pacha sotali konko na Norvège ya lingara cela veut dire que baolia baomela baosepela na sima nango ba remercier Nzambe tala ndenge bali muto ngando wa bosana mukila bazulu fotika na bango na kopesa mukongo te vers Kasangulu. Bien. Merci à Aimé Bido sur autoroute depuis Angleterre. Merci aussi à Bijou Afou Amateso na Pesio Mbote Balbibino Nyo Sobolinga Ngai Safi Kayumba depuis Angleterre. Maman na Arlette na Pesio Pembote Plasosa Bino vraiment ministre Rankine
Kalujika Lukemba, Patrick Ngambe, toujours présent, Binonio sur Nathalie Capitao, Binonio sur Bolinga, ils sont oubliés Laetitia Kouya, Napesio Mbote, et puis Esther Malone, la maman sociale, Bavoma Banza, Yann Chimbombo, Rock Matampi, Binonio so Bolinga, Kangai Babi, Eke Zongi, Kormora, Kilonda, Seigneur, Yves Batata, Fabien, Yannick, Binonio so Bolinga. Sans plus tarder, je dirais déjà un grand bonjour à mon invité, celui qu'on appelle Jérémy Yoka. Bonjour Yoka. Bonjour Matika Songo. Voilà. Bonjour Batutu Borlanda Bisso. D'abord, voilà. Dès l'entrée des jeux, je profite de l'occasion pour nous vendre ça. Anita Chela. Anita Chela, donc, 001. Anita Chela 001, la couturière de l'X. Voilà. Anita Chela, plus talentueux que les autres, quoi. Voilà. Et puis papa Rosabelle Nzambi, depuis États-Unis d'Amérique. Papa Rosabelle Nzambi, voilà. 001. Et puis n'a pas si sous. Mais à Kende Pété, tant à Zoraboy, tant au Payaka. D'abord, Serge Banque Mondiale. Voilà. À Hollanda, à la poto, na PCB Mbote. Ok. Et puis, na Mbomba. Voilà. Et puis, na Batutu Baota la Bisso. Et puis, la météo, la paye, na PCP Mbote. Il y a Bisso. Bon, Batang a commencé à faire un peu. Voilà. Moi, ça pembe. Moi, ça pembe, voilà. Moi, ça pembe. Il y a eu un place aux alliés. PCP Mbote, Batang a commencé à faire un peu. Voilà. Na pesi mote quoi. Il y a taponné un costume. Avec ça, on va veste trop. Mais parce que tu es le lot à fond, le garde-robe, avec ça, là, t'as. Bon, pas y peut Valère amener un ayo. Bon, moi, mission, monsieur. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'elle m'avait dit le matin. Parce que tu vas être reçu par Matika Songo et porte ta costume. Voilà. Merci beaucoup à toi, Jérémy Yoka. Jérémy Yoka, avant que toi, t'en mets, si j'ai une question, Fabregas Maestro va jouer le 13 novembre na double mixte na Lyon. Moi, impressionné par rapport à Ndoulewana, il y a Banawera, Towera Yomoko, préparation, to idée, to conseil, il y a Ndoule Robetama le 13 novembre. D'abord, il y a Fabregas dans le Bango Mawa. Premier concert, il y a Fabregas na Villanova. Voilà. Et comment on dit Villanova. Ouais, c'est Villanova. Mais ça a light. Comment on dit Villanova. Voilà. Non, le Bango Mawa. Na regret. Voilà. Fabregas a monté un concert à Poto Leloté. Bandeko na Poto Bota ne wozo kusaba kamusima. Fabregas a beta concert na Poto. Il y a ba Zénith, ba Olympia, ba Bercy. Tamba ya madezo. Tamba ba ya madezo. Ba biloko zo pesa déjà. Elingo bateka sili. Poto so yoka biloko moto so beta mikolo. Lokolo bimi. Il reste seulement vraiment d'abord je dois être sincère avec moi-même. Voilà. Je félicite Fabregas. Parce que quand on a contre Xiaomi à côté pas Fabregas hein. Ouais. D'abord on a 3 jours, on a Fabregas en full été. Mais j'ai senti dans Fabregas esprit libre. Voilà. Libre esprit ya full la bana nyonso. De quoi papa naï. Ah oui. Ça peut muta copia pena périer. Voilà. So borona Logo. Ah non, Fabregas au tigali maestro donc. Voilà. Rien à dire. Alors, si on a bandé tout bon l'andabiso, comme ça, Fabregas y a événement au ratété. Pour la baoba ni ba kufa. Na olingana katomo mukelo mo lobby. Na zonga vont continuer na bike uzana mémoire makasi ya libanga ozonga la mamboloba. Moto lobelo mo ozana regret par rapport à la beta kala. Et ça faute ba producteur to faute y a ba combattant. Ba combattant, OK. Faute ba combattant. Voilà. Ba combattant ba comprendre que ba politicien ba sa politique. Ba tira ba musicien ba sa la musique. Voilà. Si au concert ya liboso, batubo yango bela esprit ya kanda ya madoti lelo. Donc de ya mado à lokolo. Voilà. Boye belé. Bandeko balingaki kokufa ozana hôpital. Kokufa te telema kota na concert. Après ça sala wele. Après na tongo goda eno. Ça dit okufa na erreur. Voilà. Parce que pour la première fois au Mona Fabregas na Paris en train de jouer avec son groupe. Voilà. Bandeko qui combattait Zong Sipso Sima. Na ibisayo. Zong Sipso Sima.
biloko ko combattre ko peksa ba concert au bozong sibiso sima pour lelo concert wana ya Fabregas to ka to compter lo ba 32e concert voilà to ba 32e voyage pour Fabregas pena na succès sali na moko groupe ndongo ezala ka bo kwenda vutuka kaveka mais ya liboso yango nezoya voilà. En tout cas to zala wana to laksa eki usali musala munene pour na mboka on ne pas Fabregas sona ba sali musala d'abord pour na plaisir na biso ba sepeli si biso donc musala munene pour na mboka OK asali fierté ya Congo fierté ya Afrique na monde entier donc to kende pe susu ko rendre hommage to kota concert wana to Fabregas azo yemba to tika yemba te biso to yoka so ka hello ginanga comme pendant publicitaire biso to bando zongisa to kende donc ningezala to yemba na yepenza. OK merci beaucoup to yemba na mais merci to kotana. Deuxième chose, confinement pendant 15 jours, soit disons aussi le 30 juin au Baïbishakibiso, na mercredi, mais il y a qu'au confinement, bah confiner liboso. Na couvre-feu et commis trop matata, trop désastre, surtout na ba policier, bah commis convoi quoi arrêter bateau. Sans problème, on t'a posé na kashine na yata na loboko, le ebisa elata ozomona yango mais otokiye beaucoup bakomo kanga bakiti na ba terrasse yango nazotuna na Congo oyo Jérémy Yoka maladie ya Covid et yaki pona bato ba meramasanga na ba terrasse to yaki pona nini po atoka population eza suna kimia tozo kanga moto ebise fa futa 100 000 entre temps bazo futa été entre temps zo vivre non na pasi 100 000 wana sans côté bambouteillage retourne na ndako peut-être akenda libanga na sachet na matembela zonga na mais lelo yo komi vraiment ya pure mabe kokota tina barotana na restaurant oyo bato ba rosa la eza hôtel bato ba vanda kuna kitapolia en tout cas je sais pas pour toi non, en quelque sorte eza soni voilà to komi na mboka soni Gentili ngobila comme si Kinshasa mboka soni. Oyebi dans solo là nandeko Serge Moupassa Banque Mondiale en direct de Paris na ebisie ba réalité zo le cas. Na oki passe parce que oyebi ata na poto na Paris. Voilà. Mundele pas confiné ki mundele pas kangaki. Mais ça la gindengo ote. Policier combien de temps moto alingi a se moucher au longoli ka cache netali esouté o longoli ka papa na se moucher na katsa cache na bombango soki bakangelo na boso moko ayena abotro no téléphone yeba ke téléphone ki bande ko ngai na osenga na alingeti IGF après confinement oyo akena no Gentili Ngobila expliquer mongo combien oyo ba policier ba ndako kanga batu et kotisi na kesa l'état voilà l'état sera décision té pour na konyoko la batu voilà l'état a commis ça peuple cop té biso to commis cop ya l'état après si policier bozo boke bozo bango bazolo bana munoko ki bata ya deuxième bazawana soki nani bata bando bafuti sipako bando sala ko bazora pako bazate police to bona dia na ndenge na ya kuta na kanyo na ndenge na sentiment na ye pour vika zo ngai moro balia ngai 20 000 francs bazui carte de presse na ngai babuki yango sangisa na mbata ngana na ko pesa yo na ebisa yo nazoka kikuta zaki ngana bango benda bika ça dit respect à presse ezati voilà et surtout ça respect ya presse police azebisa yo kanti nani presse ni na mboko to bibino police azolo bananga bon tala niveau azui carte nga ya buki na se présenter nazaki na 20 000 francs na maboko na carte donc disons je sors de chez moi na 4 mètres yanga ipona ke sombela madame kisi ya banda oyo ka bienti alors 20 000 francs kisi police akenango azosenga nga ordonnance azosenga ngai babiloko ni na l'accès carte na bitin je suis pas loin de chez moi yango soko za na tembe toke portail yango wana au mona état babi on s'en fout ou au côté na jeep toke na bombo ke nanga bazui carte babuki babotolinga 20 000 francs nini po mutu ana soza
malade à solo. Mais pied en haut. À pied en haut. Donc, Mboka baby. Qui ça c'est ok. Qui ça na biso à belle époque. En tout cas, il y a un bateau la via zone na gouvé. Bon. Mais nata normal par rapport il y a ça les Argentini, il y a André Rozon ano hein. Ou bien to luki mutu mususu. Ou bien il y a André Zongi naï. Ba fait la qui même mazunga ba Gérard qui ça saboité ba Rozon ça fait qui même il y a tonton na pesi mbote pas. Ok, merci à toi Jérémy Oka. On va parler de la Day Mama Chako. On a lingi ou expliquer biso. Et comme il a qu'on ndenge nini baoba moko boye ya mwasi o abandi musala na 14 ans. Aza monument na Congo. Et comme il a que non ndeni kozwa koyoka na matoi na yo que liwa ya Mama Chako. D'abord liwa Mama Chako na yoka ki yango tukutana ki na artiste moko elle s'appelle comment la fille comment on est échappé oya. Aibsinga mera dai. Na tongo. Pendant que Moussa n'a habité dans que Moussa était dans commandant de mère. On a effectivement mère azate. Cependant que semaine où tu koleka avant pratiquement 2 semaines avant nazaki na mbali osum. Na ebisie 40 mbali osum 41 ans de carrière. Bosali musala munene pour mboka. Voilà. Bo déstresser batu, bo sekisi batu, bo tei batu, bo sel baka bebele. Bozo mériter mieux. Bozo mériter honneur. Nefsi malo sumonga mona koloka pepe kale. Aussi la ranoti. Ozala kaka. Batu boya a salami asili akei yozaka ayo. Yozaka ayo depuis banda. Ba artiste photo lo bala mpi ba malamu pendant que baza vivant. Parce que ba so sabso bolamu na retour. Toi le pe bango. Si si. Ato kabeli $200. Au salaire l'autre pour na oya sali pour na yo. En retour photo onora bango et ça n'a pas si comment on appelle que ligne ya ba icône. Ya théâtre mboka so Mama Chako. Mama Chako ba to a sali théâtre na ye. Ba filmer na cassette, ba monter ba ketcha na TV. Voilà. Yé pas la ligne kongi. Yo mo na ko tali théâtre wana sali yango nzembo. Ki sasa bimbeyemba. Pona motema mabe ya Chako Chako atindi basase oba boma on rappelle nga lisu on rappelle nga lisu mon cher Kimaki dimension ya artiste à composition qui ça nzembo voilà mame yenga jola sakimi pambae vous comprenez donc bablo ndenge wana batu ya ndenge wana ba mériter honneur mingi malheureusement toza na politique culturelle té tout le monde va fabriquer ça. Voilà. Bah ouais, d'abord bête na Zénith. Quadra Coraman. Bête na oui. Ngal ngara Bercy des ans Lix mais you arena wana te Bercy. Bercy. Jésus de Niance à Robert à Paris. Voilà. Nanio Félix P Azobeta Monstre Azapé na concert na Paris wana na ba Monstre d'amour na ba Michel Miko na ole lanze mona Miliki. Miliki en tout cas Monstre on te salue voilà. En tout cas Miliki ça va j'ai écouté ça Jérémy Paoki en tout cas tozo kango quoi nga so na sepele na France mo lobi boy maman anda ko pesa nga Miliki na bo mwana akoli singa na Miliki mais na botata Miliki lati nzoto ya mutu Miliki ngo la ba oh Miliki na ngai donc alors normalement ce qui politique culturelle malongé zalaki l'état a ngé ko accompagner artiste nyo so na ba concert ba okenda kubeta parce que ça drapeau ya mboka et ça te sont le pas de beta de bo misi mbongo bokena stade bo pesi ba show ba prime 5000 mais bo pesi ba musicien ba okebeta et ça on est ya Congo otombolaki maloba o malamu avant-hier tant tozalaki comment c'est possible ba accompagner ka musicien congolais tango bango bazokende ko beta na ba salo ya minene o parmi ba africains au basé belé peut-être ba ça ba succès bamboka musu ba beta non na ba salo wana tellement le musicien congolais ndé ba fungola ka ba salo wana mingi mais ministère culture na habité ceux qui ba accompagner ba bazaka makasi va ba bima $50 50 pour non c'est-à-dire que mboka za politique culturelle. OK. Toujours travailler na politique ya ba politicien. Politicien bazo pesa batu ba poste ministériel par rapport ya ba appartenance politique.
omona et ça c'est le mot qu'on a ministre comme ministre de la culture et plutôt ministre comme ministre de l'économie na Congo car na Congo OK parce que yo za na partie nini nga za na partie X ministère de l'économie za ya et to pesa ngo na partie na bino allez nana za wana menuisier ye apesa bakiti na siège à parti ateka bakiti na ye pour partir son mboko ya campagne asala boye allez keko wa ministre de l'économie seul mboka voilà yango moni mboka ezokufa batu oyo bayebi culture ba opérateur culturel que nous sommes ba cha ministre de la culture voilà ba innocent de bazokoma wana yango na yokaki soni tango na moni communiquer o kutu nga chaka Congo na pesi mbote nga ibi ya bundaka to pour na artiste a publié qui donc ministre mutakomi en alobi ke ye moko mutako communiquer date ya matanga ya Mama Chako personnellement oui c'est pas aussi mauvais voilà mais ministre a un cabinet a un conseiller de communication voilà a un chargé à communication par autant à communiquer et ça doit être signé par le ministre à part wana est-ce que le ministre Fayaka so matangeza bon le ministre ça va être biso aende batangati à part matanga qu'est-ce qu'il a fait pour les comédiens il paraît qu'il a commencé seulement bientôt non bientôt ça combo bientôt ça combo boni muto mais c'est bientôt muto ayebi musala ordonnance na liboso ezalaka ya touche ya muto ayebi boulot voilà ngane na boye na yebi place na obandela nga so na ministre de culture na yebi place na obandela neti obanda bi mon exemple culture ya Congo te bon en fait eza pour la bolukambo to lubango culture ya Congo efandi mingi na musique na théâtre voilà maintenant je vais structurer théâtre je vais structurer la musique voilà comment structurer yango il faut kopesa ba moyen ba artiste wana papa deto ba américain ba beti boy 100 000 à combien de 100 millions de dollars papa ils avec aide de l'état tala ba théâtre toujours envié et ba Niger film nigérien té il y a théâtre parce que l'état pesi bandako tonga ba site théâtre longa na bosoto au moins avec bato ba débrouiller bango moko barba moyen ti OK dans groupe au Sony dans groupe sous ba 1000 francs pour le tournage mais l'état ça ouais donc oh mais ça bosse na geto na mbinzo ça fait partie de la richesse à mboka na biso to na mbinzo to na mayebo tout ça ba kosa to na bankulu to na pondu ça to na biloko même que mutaliango e bikisi maladi moko boy to surtout ba mandindi wana ba même bankulu na to lobawa et so bon malade belé to na ba mondongo to nyoso na fait ça la promotion nango donc tozala ba soke nazala ministère de la culture aussi toi là papa mo papa yangasa asala ba sapato et outi poto te ya kisasa bana besoin promotion na bango donc tozo kende mabe politique culturelle les até na mboka politique culturelle les até na mboka on rentre un peu par rapport à Mama Chako dès jusqu'à maintenant solution malonga ezate bambila ba yako panza place ya bachaki matanga matonge bazu bakatafal bakenango bakiti bakenango poka ba artiste wana ba repesa mbongo nataki émission mon bazo partager mon extrait ya Jeanne Mora ya mbagi Mama Chako alobaye que Mama Chako na émission na bi que azana besoin boire robimisa ou ni sote bo robimisa na simali wana ali atango aza envie atambola na mutuka te azante le pango bazo le layona eza place à foutre la keza le pango ni ya famille parce que bache matanga pona yo non ezo na sonya mboka artiste mo sali musala mune na mboka na retour l'été payé le côté bazo vivre na matolo ce qui est déplorable voilà mukolo matanga so ministre binga mona na proclamer banda ko lo batu o ke boyena ba mbona mnoku tute so na kufi bo pianga na lia bo pieti voilà eza soni eza soni donc ba konza mboka ba solo la bien
va créer politique moko culturelle pour tracer avenir il y a des comédiens, non seulement des comédiens mais des artistes en général. Parce que ce va créer une organisation là, va créer système politique qui a des comédiens, des musiciens quelque part va bénéficier et belé parce que toi dans le monde moroboy ah na Congo oyo mboka moboy partout batu baza musique na biso betaka théâtre talamaka batu bako bande pe koya basa les ali batu bazo mena mona déjà en triomphal bazo préparer babilo mona triomphal là basa il y a ba spectacle tout ça là imagine toi déjà et sobe na showbiz ndeko na brazana mukie na yo yate ah ya ba ya kote belé basa la plein à craquer fiston sai na salle moko ta kota njili. On voit ça. Moi, quand je reste à la télé, ce n'est pas la Jamal. Non, Nazapara Jamal, tout le monde a dit Makara, ce qui Maroc, ce qui nous a produit chaque année, à Bengaraba, acteurs français, tout ça là. Donc, mon salle est tondi na niveau des gars. Tala talent congolais zanango. Na mboka. Na pesi venga de ngado simboti. Tala talent congolais zanango. Ngadi na ngajo sota moyen na poto. Amoni mundele moko boyi. Sali mambu tunga dia sali na nzoto jona. Ya ebi na ngoti. Parce que akura rada Jamal. Voilà. Ngadi na leli ala bi bazaka bi balé. Moche ba na prison. Nga za posa caméra bi woti ndira Jamal. Kwa ni kanga. Ndaki akupe maboti ndira Jamal. Ala ezela yaka Jamal. Ya bi so munda ga. Non. Na seka na opeso vidéo wana. Voilà. Bandeko batalango. Na seka na niveau na obité. Il faut ça l'engader dia. Voilà. Omoni ma congolais na songi sur le logo lobi na otota so vidéo mo boya jeune mo boy abengi na nini na social na bango kuna ba rutire so mikanda bani azolo bana monoko mboka. Joana zolo ba na osa téléphone mais ngeme tinda soki nini mukanda Joana zolo ba ozo nazo kama mbozolo ba tetala batala moko boy congolais bimisaka ataza comédien mais congolais nyosa na mo iloko ne mo ba pesa le meilleur. Oui. Et puis dans la politique culturelle, nos langues fait partie de notre culture. Voilà. Voire même nos dialectes roté kango. Mais pas d'abisso, sommes dans le bi qui Congo mbokati. Yango moni to bandi ko bo musique na biso moko. Voilà. On va entrer par là avant de chuter pour la maman Chako. Ba sek nyoso yo na ba programme nyoso pour toi. Au monde on deni charge et za la ba comédien ba ngai ba comédien ya bilo osangisa mbongo. Ke o ba comédien ba sangisi $10 to $1. Ngari nga politique on a des faux politique. OK. Mais ce bazo pesa te papa. Ils ont bimaté les lots bien na Congo Jérémy Moussala nyoso salio soki les lots tonga itoyo nzamba zumoko na biso bike batu ba olela biso mbongo ba ozala bike to kendeka bon batu ba olata ba costume ba roya na ba cravate ye mami ki discours kuna onde rola muka mozola mukate mais tango oleka ke pana ya tana ndenga kuludimba ya ndeni prete na zoko kate mikolo na kokate mais ko livrer ka ba féminin atongi okujo Merci à toi Jérémy Yoka. Entrons la musique. Nena posé une question moko ezala facile pour nanga mais ezala na ba branche belé pour na yo ya ko décortiquer ngo un peu makambo tozomona na mission na biso oyo ba congolais to bato musu bazo comprendre. Rumba congolais zokende wapi Jérémy rumba congolais au biso toyebi oya ba grand calé oya ba wendo kalasoy oya ba tabulei oya ba lwambo rumba wani zokende wapi na Congo rumba congolaise ezokena liwa ezobunga tikolo babu ibandi ko bunga l'authenticité de la rumba congolaise et bandi ko perdre pédale. Voilà. Parce que ba musicien na biso belé ba continue complexe. Il y a R&B, ba musique pop et consort. Coupé décalé et autres. Or, coupé décalé
c'est du ndombolo mal exploité. Un peu de vitesse. Un peu de vitesse, c'est mal exploité. Ça dit, exploiter on est babé. Ah, tout ça, on est Kalouja Salaki. Tout ça, on est Bill Clinton à Salaka. Tout ça, on est Selo Abouakaka. Tout ça, on est Tutu Kalouji. Tu vois? Tant qu'on va ça, le rôle à Bisso. Voilà. Tout ça, le rôle à Brigade Sarbati. Bakoki, c'est quoi ça la té? Et Kemabe. Babé Bissili Bisso. Si on a complexe na Bisso Moko, tu l'obité, bangon est comme Badager. Tu l'as bango. Oh papa. Et là, on a baby Saki. Obandiko imité yango do obandiko baby sabilo no yomoko. Ya omoni musique na soko mo kende. To ko ba misa studio trop. Voilà. To ko na musique ya studio trop. Donc rumbe zo kena ko. Oh papa mbarba. Boy bayembe lokote. Parce que en fait, bato ba kan son dire so yembi na français, so yembi na anglais. Ndé au tekami. Mais baluambo bando yemba moins français, allo ba français belé. Mais koyemba on vraiment la musique ezaki troté. Mais lingala ba festival nyonso banda ko poto wa. Azo yemba banzembo na ye. Azo bengi ça partout. Koloba français baluambo ezalaki juste pour expliquer l'histoire de la chanson. Voilà. Ayemba yemba bi dans cette chanson, je parle d'une femme qui parle de ceci, c'est là. À expliquer. Mais ayembi zemonaï. On a appelé le mot. Jomo ayemba na kiyombe. Et bah chinois. Azara soki chinois soki indien. Au paganasta. Tala niveau na eto to bina ya. Na eto maramba olo ba kuna to éviter. Et comme même que to balolo na lingala. Oko kamwanga. Vous comprenez? Tala niveau comme là. C'est parce que nzeboara ba imana kitanda mboka na bango. So yebi ngote. Mais quand la musique est bien assise et promotion dans le salami bien, et Katisaka, il n'y a pas la musique internationale. Voilà. La musique elle-même est déjà internationale parce que la musique n'a pas de frontières. Voilà. Très bien dit. Et les gars na douane. Et les gars na douane. Donc na ba DG que surtout quand ba DG Azad déjà na beach. C'est comment koto. Azad déjà pas. Aza wapi azo beta déjà. Tangu nzembo sali makambo mwana ande moko ayekoya. Alors pourquoi tozo kanisa so yembi na français ndé? Neti nzembo mo ekoti mikolo ya nzambe wana Onde momo ezo beta mikolo Jesus love Jesus love you too much oh wanje ba dubroka pembali ngango tru too much tu yeso sonti vale beta yembite avondelezi amanke ngo respect so nze mwana ba yembi bongo yana swahili yana lingala et mi koti si yango moko va mission na koma ni douane et futi douane ti et futi petit avion ti ayebi pe kututé monsieur combien monsieur pas yebi Congo té Michael Jackson iba to Congo. Je pense que Céline Dion non a interprété Nzembo Luambo. Vous comprenez? Donc tolongo la complexe wana to so bo musique na biso l'authenticité sans souti ba to ko yemba oyoka kita les obeta authenticité ate mutayembi tisuka kita rebetité nalobi oka bena Nzembo espace exact Nzembo ebimi balo abeti style ba ivoirien yo zo ka sonité na ibisa yo ba ivoirien mbolanda biso to biso to landa bango wana beti wana bla ba américain papa musique ba créer na ba ordinateur maintenant ozo koloba bongo totako yokangana awa quelque part pay et ça peut ba ordinateur wana oyo ba norbenga oni ba logiciel to ba ya musique o lele comme na développement ya mboka yango wana musique na biso rumba ezoko soutenir te parce qu'à l'époque nous on le savait que Taboulay soit continue studio cela veut dire drummer avandiana bassiste dans abandimba moko d'autant abandimba mo tourne disque bimba mon nzembo mo boyoki o te ba boxe ba bongsa somo bote koto bandela ki mabe zelato longola bakata na ordinateur ezalate ezali obeta live ezokota mbamo disque esprit ya travail yango o eza fainéantisme yango misalo kuta akome belé matika songo ayembi lelo abina yemba so ata po 10 ans oui atati 5 ans to sala toyemba na biso toyemba biazo bongsela biso kala ba voix ebimi rendez-vous na ndule voilà live
ngana to lembo au poids to yemba est-ce que simba te to tire ça donc c'est pour vous dire que voilà musique à l'écouter comme trop papa ataba ordinateur usala musala yo moko dans nous ala vrai papa chéri le bon on triche pas dans l'art ba triche na everything ba triche na art so ko triche to kango na concert na ototine comment ça va doit tricher ezo kanga pe bato ezo kanga ba mo pe oh kure kendagi oh groupe eta ototine yo sani na mamba courant ototine yo sani na mamba courant mais ndeba fali bazoke na musique na biso wana pour lelo na vendre placement balobi soki balandeli ba musicien congolais o bazo valoriser génération o bazo valoriser rumba bazo bundana yango vraiment Ferregola Fabregas Ibrator bon bila fait pas beta rumba abeta musique na biso baza muke voilà baza muke ba miso batikali pe na beta rumba baza muke et puis il y a aussi non ça balume nzebo na ya yango na bengi Ferregola voilà voilà ils appellent rumba beaucoup bien mais fallait soit que de libanda trop mais abet rappel rumba abet rappel rumba bien mais quand on parle de rumba on parle aussi de thème aussi hein oui nakata rumba c'est vrai d'abord rumba d'abord c'est la musique l'orchestration drum synthé guitare biloko sima wana tempo et puis chant et il y a sima ce qu'on a quand on a thème message no yarango likambo ya José na mwasi ezande izemboka mama bakangaki yende na mindi ozoka rumba mais lelo tu vas nous mabe papa tableau est pas yemba en français mais a perdaka originalité ti voilà. Mais voici sur la rivière, petite lumière. Tu vois, reviens, la pirogue nous attend. Voilà, topé c'est sous Mirage. Ah oui, interprétant le sou qui toque. Chanter Mirage, n'est pas faire base à la qui voilà. Mirage. Ah. Tu sais va chanter le couta trop beau son à la bino. Et belé va dans un poteau. Voilà. Oh, bah t'as le couta de Batigali. Bah Serge Mabiala. Bah Mabialo. Bah Roi Soleil. Soleil. Il soleil wanga. Faut abaninga. Naim sa modogo. Tika, abarambo. Tabarambo na plaisir à chant. Naim sa. Bo toi lelo nantongo na lamuke na sali inventaire ya vie d'amour nanga. Mote. Naim siote. Comment ça va chanter? Amen. Amen. Bobina. Donc Congo ça va chanter au bana talent. Le roi talent politique culturelle té ba monsieur bazolimo. Mais Eloni ne Kosala, Jérémy Yoka, parce qu'aujourd'hui on a entendu qu'il y a des musiciens moko pas trop, musiciens moko congolais, pour tout temps on va vérifier. Azoke na ba musique na on peut changer de nationalité. Azolinga kota na inde kuna. Akota musique na kuna azana ina ba makambo na bino soute pour rêve na ezaki yango. Té, azala Michel Bosuta changer de nationalité. Selon l'information, il faut être honnête. Voilà. Ils ont fallu. Selon l'information, pour confirmer en côté. Mais on a mis ça, les bossotés. Oyo a rechangé la nationalité. Sans changer la nationalité, et ça anime. Tout le monde a occasion où on vend la place, où on a assurance santé, assurance vie et tout. Voilà. Mais l'authenticité, est-ce que mon Dieu soit appelé nationalité? Ah oui, bon, bête un peu musique na biso. Jamais. Vous comprenez? Moi, je pense que Azana beaucoup plus d'influence dans la musique nabiso et il faut asala recours na rumba azonge la rumba parce que bilo azobeta ezakito mais après ils ont bon musique nabiso sans les savoir voilà parce que ba jeune belé so ba munonde makambo ke côté kuna déjà toi on a passé tous on va chanter on va mettre Guinness ba grand musicien na monde mais azobeta so rumba te passe nabiso bandi wana. Alors, si on va faire comme voilà, tout repère de rumba. Bientôt, là, on va chiter, on va finir cette émission avec Jérémy Yoka. Là, je profite aussi de l'occasion pour dire big dédicace à Maître Mala, Maître Ibrahim, Maître Ibrahim, cela veut dire Ibrahim Anganga, et Malazanganga, Ibrahim Andoki.
donc na pesi bango mbote na mwanda bana mwanda tozoya Glody mwanda basali déjà makambo tozokende mwanda mpona oke découvrir ba élément ba richesse ya mboka na biso Congo à travers bandoki na banganga, donc tout l'axabino culture na biso commence à évoluer ici à Kinshasa. Mais Jérémy Yoka aux 9 mois libo maman père vraiment sali boulot na et to ebité soki ba père bazo biso ba tembo to na ba pomisa kala o zaino na papete bando chaka étoile pamba babako ba mirinda ba Pepsi Cola ba maramona tout père azoyo mère azuma Jérémy na matika son 9 mois nchiki carré marambutu un de ces 4 matins boba Jérémy nzorande ya sepela nete ki babotaka ejo comme féminin toto mona bandeko na biso mibale eza soni bandeko na azolela pe ndenge tolelisaka ba mère mais azolela bon eza lisolo moko soni et puis bato bazonga ba commissaire chroniqueur au journaliste aza petit na biso voilà tout ça na dernièrement awa tout cela na aza petit na biso aza comédien asa théâtre pas tonton Hervé et pas Hervé voilà donc asa théâtre pas tonton Hervé mais buzo bana mbala tango biso te aza journaliste te aza chroniqueur te azali comédien asa théâtre et pas tonton Hervé voilà et puis c'est tout donc bon ça mamba soni mais ba pasteur mon chebi mimi balé Léon Tongo. Oh pasteur ouais ba pasteur mon mi balé mais je connais pas na bangote ngaka c'est pasteur na biso po yebena pasteur na biso wana oh wana yetile lo konsenga yela yebi ke mokili na yeti ya kotali felo ewo kontrage lola ozelage lola bon monsieur ça mamba soni aroya tout time maboko voilà mobali pena ça fait mal quoi mobali penza après pozwa nini après iPhone 12 13 iPhone ezani basket bato bana ba techno bakomi banani namona FMI Serge Kasanda ti lelo ana téléphone ya Ericsson ya Koni mais aussi à niveau de gars patron ya ndenge ya kidiaba c'est-à-dire les gars bena banda ti maluku na kidiaba si wa sala Ericsson ya Koni comprendre que ba prestige mokili futakati voilà to lukate to zwa to mamokili na bapeka mabe. Ok, avant de chiter na nini ya ndeko na bisope ya Karine Mokonzi, mais il y a aussi un problème où les Congolais au découvrir nazaki na YouTube, je n'auto découvert c'était en Swahili, mais mutatindele nga ya expliquer nga tindeli na tindeli yepe a expliquer nga a Diamond lelo il fallait pe azaki nominé na award do bakenda wana o bazwakate il pas juité innocent kena ba fali wan il pas ke azwa kité mais ils na promo zo se passer kuna mboka na bango za vraiment de bouma bango za justice congolaise moko ninka kokima bagoma ba guerre tout ça là akendara kuna akoma ti liboso anda kwa Diamond ya mwasi abanda kolala na pendant 2 semaines libanda nde mama Diamond amona raye atunier expliquer kanae tout ça là ba parents ba kufi tout ça là ba juillet ba comment vendre c'est wana amo vanda wana et pas Diamond et ça que maman Diamond moi n'a pas coli azana 14 ans a colipé tout ça là maman Diamond a pesa qui est sur téléphone ndinga bima libanda ba iPhone au kaka abima libanda ake somba nini ba noko ba récupérer ba botoli chombo kila mwana na robanga wana aibi déjà ba comportement ndako congolais eza na routine de lien soza na moto alobaka swahili to yo moko mona gimolero mapamboli gimolero mapamboli aza wana yebuta ta anglais donc to pese mbote maman wana azwa congolaise na biso wana ba garde ba torturer na niveau des gars donc ba comité na niveau kuta violer de bana quartier kaka tout ça là basaki ba intervention de maramboza à la police ba zoki mwana mais Diamond oyo asali makambo wana mazo gagner mbongo ebele pa na biso na compte na biso ba featuring na biso ya ba congolais
yango moto moko abengai ngai ayebisi ngai yango moni eloko babeti ye na fali na soki nani yango esimbi te mpo bamusulman nyonso kuna na mboka na bango basalelaki ye dwa bakangelaki ye vraiment do babi bazopinir ye babi azalaka vraiment motema mabe eza ke balangue mosusu biso nde toyebaka te mpo na yo acte wana. Non, d'abord acte na condamné na ndenge na yokeli yango et puis après faut na tala lien wana pona na otinde le lien pona so que na temps décortiquer yango bien mais na lobi nga na longoli ku contexte yake mutu baboto le téléphone a quoi ici téléphone faut boma mutu a quoi ici téléphone bozo tala te baboto mutu téléphone estimons que ça bana kuluna boso ba paquet machette. Voilà. Quand il y a des parents, tant que les Congolais ont perdre crédibilité. Il paraît Balobi sur Diamond, vraiment il est trop méchant. A outi kutu ko wanga na papa na ko dénigrer ko wanga na kaza papa na été. Bon, so azota mola nengwana mokili eza nzube. Voilà. Mokili zali muselulu. Au batba ça ba succès na mboko baza. Tu vois pour la somme c'est là. Si. Akeba. Ok. Moi message na mwana wana na kuna na libanda tuna bandeko nyonso anasema Swahili kidogo me nasema ngona lingala. Alisema si. Mimi nasema hivi webi na mokili ata buto yindi tongo itanaka. Passion au monde, on a partagé, on a eu des cœurs de loin. Nzamba zali na yo. Kobanga te polo ba non et sika non. Kobanga pete polo ba oui et sika oui. Voilà. Toka que justice ali banda nde za danger ko le ka biso. Voilà. Ba de lombaje mona mwasi wana. Et na tout mususu na lobi gouvernement. Omoni Congo ndenge samwe. Voilà. Congola commune le côté papier na balabala na mukili mobimba. Ambassade ya RDC kuna e osalani. Voilà. Poko likambo wana. Je ne maîtrise pas bakama on ezoleka mais je pense qu'ambassadeur face à quelque chose. OK. Ça fait mal. OK, ça fait mal en tout cas. Ce qui vraiment Tobanda Loba Swahili, vraiment on voulait expliquer ça en Swahili mais je pense que ndeko nyonso bo contacter nga pona yango ce qui une partie un message à Jérémy na ndenge to solo likambo ya ndeko na biso mwasi ce qui beaucoup traduire en déjà na Swahili to na anglais ba pe déjà que Congo est déjà alerté ba to pe ba yebi yango parce que le réseau bo ma biso pesa ba langue mususu to yeba te mais on va terminer ici Jérémy Yoka Karine Mokondi chroniqueuse pour Toloba ndenge bato babengaka ye kolo la Chine akomaki warion mais lelo Karine Mokondi aza étalé dignité na ye parti ya nzoto na ye ebimi na ba vidéo azoyemba tout le sein libanda likolo mbeto côté musu bakanga ka photo ya Selembao donc je sais pas makambo ngo tozo condamner yango mezo bimato to bando condamner bato bazo sala ngo bango moko nanu to ni po balobi paraît que ba vidéo eze belé ya mibali onyoso ya bazaki bazam su bazana. Bon de toute façon affaire à Karine ngolo bango ndenge mususu. Somme ta sali vidéo na ye pour na ye personnel na téléphone pour na jo na ye. Alors où est ton problème? Muto na bimisi yango wana. Ce que jo ngo ka pe boktoka bwani pa bimisi yango. Tende kizengi. Voilà. Parce que l'intimité de la femme, tant que ça qui en salle en chambre. Et puis sur la salle tindi sur la tinda qui tindeli yo. Et l'ingénieur beza ya binomi balé. C'est l'intimité. Voilà. Moi si vous bandez ko betela tolo. O betela maboko na mokilo bisa batu mumiona na lingi mingi. Mumiona za danger. Si ko publier pour nous. Voilà. Mais moi je ne pense pas que ça mobali na ye. Je sais que Ezali bato babisimba simba te bato naza na bo Jérémy pesa na téléphone na benga biso pe ki mtema la moza olongoli code opese ye olia benga ma azbat comme na rapidité ya osimba ba téléphone na batu onde donc bacha déjà ba zander na mito na bango na ebisio donc eloko na ndezo buma voilà bande ko na to l'éducation ya malamu
tout ça na respect, il y a intimité, il y a mon téléphone est intimité. Oui. Bah puis sur téléphone de côté WhatsApp. Oui ça. Oh na aucune galerie, aucun lugar. Ata moi na mobali oyo petit oyo ya comédien oyo ba ti ko bibisa. Bolungu na ye ba mungane mobala olala ye. Ba komini et plutôt na yo ki yesa kindenge nini. A osa l'émission apesi mutu. Chombo abenga. Tasenga ki abenga. Mutu wana azu vidéo achele on a stati na ye. Akangi téléphone akati connexion. Tant so bolexi l'émission sur 30 à 45 minutes. Batu ba ibade. Batu ba otala. Ba o pas ça pire yo. Stati pe koma pe o numéro na yo. Amoni bêtise na yo bongo. Aibina yo ay so kangate ya Yazina. Da bomba na no leli moi. Tanga. Na zo makambo ya mystique. Ça ne va pas. Olela tia Jérémy nazwa nanu. Nazala on pas ko longola. Poli kama scoop ne mo batu. Ya na plan. Kala mort. Ah, ça on a évité de kenda wana. Na c'est pas possible ba mon pas quoi, c'est pas possible quoi. Donc voilà. Alors je pense que les appels bateau ba yiba téléphone na bateau pe ya oye na téléphone na machine à mutu tshela na charge ou bien quand tshela vidéo wana ya copier de téléphone no mobimba voilà ubona tshalo tango malembe au luka ka après na téléphone donc ça malamu te to luka bonne éducation toujours perdre ba valeur voilà Congo to komi plus na perte ba valeur et ça malamu te. Ok, merci à toi Yoka Jérémy, la voix du monde et puis la voix du Congo. Un tout dernier mot par rapport à l'émission, na bandeko nyoso balandi biso qui est un peu moins synthèse. Na bandeko mususu pa koko les kabiso zubiso moi quelque part, moi synthèse à maloba nyoso lobi au s'adresser na peuple congolais. Na oti ko lobela awa makamba mama Chako. Voilà. Matanga na déploré moi des organisations ça Matanga et puis ministre de la culture aoué la rare sa communication ou communiquer mais azoye baté que il faut créer des politiques culturelles pour bana artistes ba vivre bien na lobeli ma musique bandeko toujours samboka sima rumba ezelo ka valeur mingi d'ailleurs comme patrimoine national alors biso de faire ça elango pour ça patrimoine na biso na beti société pour les ba concert ko beta na poto nazo sambela bandeko baza ebele bakufa te bazela bakota ba concert wana. OK. Na kumisi Fabregas pour na musala munene nazo sala pe ndenge apesi chance d'aller ki na biso Shomi na lokolo wana sel likambu na 5 ministre de la culture a appuyé faire gola na projet na ye ya koyemba hymne national. Et ça soni nzemba mboka hymne national na bosani kutu kopozo question wana izakinga na muntu ozongisenga yango olobaki yango yo moko avant-hier je crois plutôt ça fait au moins 3 jours olobaki yango lobi eza quelque part bien na yembeli ya faire pour musique eko progresser kokota partout nzembo otamba bato nyonso bakoyoka mpe bato place bakangamaka na Congo bayoka ngo na ebandeli ekota bango comment c'est possible bilao batie na prison 3 ans et pourtant faut basambisa ye mpona bamillion oyo azwa basambisa ye mpona ndenge akimaki azongisa mpe basambisa mezongaka te mais fezonga mpe ozomona donc lokola bango bazoyiba ngo bamillion bapesa mpe ata bamusicien eneti fere. Featuring a fait rigoler na Innocent déjà ici là qui ça fait 3 semaines bientôt là ça va sortir aux hommes ondeni et ça poison oh sur le babou c'est ça poison faire na Innocent et ça poison yo intérêt ba Jérémy Kokondo biso na réalité to zongela yo papa photo ka necha photo de sala makelele on a photo en fait ezali symbiose il y a 2 styles voilà Ferré Rumonique rumba fanda ekuba rumba ekuba wali banga et puis Innocent monsieur na Michael Jackson voilà après avec na luke tout siko na ça balmi balé ma bé non ils somme OK ils somme merci à toi Jérémy Okakola na pesi. Merci d'abord Mayo Matika Songo pour l'émission Baina Loba. Émission de au confirmer nga so lo moga na ngana loba ngo so zatemena lobiango et c'est rare ya ba na biso ba internet to bon na chaming ba to TV to ko ba na biso ba cha makelo wana pour disons apena yamba bango te mais c'est comme susu bo yambi bango ba va na plateau bo si savant si ça autourner bon apesa moi synthèse ya mamba lobeli quoi na bisa bien on a limité
Nandimite que ayo loba to moni to bandai na mama chako na episode aroki makwa parce que moni ba doyen mi tout donc et puis après si bino makamne sto lobeli azong singa kuto na question kimakinga ikinde déjà ngaba mais na récupérer na ina peut-être on ticket na kena récupérer mbangu na sisa langwa. Merci donc merci alors tikana silisa na Serge Moupassa voilà Banque mondiale en direct de Parigo na pesi mbote et puis maman abso na mbomba Deborah Kapiamba jeune fille moi mwindo a filmé ka danger après mwindo wango maman Deborah Kapiamba Kapiamba baluba Kapiamba okay Kapiamba lo mulegela mpindeo bon Deborah wa balengela wa basantu tisiko na lovelo ote na lovelo ote tisiko allez tokutani malasima voilà. Merci Matika Songo okay bon kaza we faut ça la voilà mon cher ça la rappelle comme. Ok, merci, on est arrivé à la fin. En tout cas, merci aussi à Jérémy Yoka d'être là, mon invité, à respecter l'invitation de Mninganae, de passer un bon moment, un moment bien, et à Malobana Bicho, ceux qui sont blessés, en tout cas, on s'excuse. Ceux qui peuvent aussi commenter, partager l'émission, abonnez-vous massivement à Matika Songo TV. Merci à toi, Glody, caméraman Yapembe. Merci à toi. Merci à Deborah Kamwa Kapiamba Wabalengela Wabasantu. Aïe, Pindeu. Ciao. C'est Matika Songo TV, Chenia, Nouya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Nouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux. Matika Songo. On a bato aketo belé. Il y a des gens au balingaki te ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato aketo ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo ya solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good. Bakoyanga noa e ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Michel Mignon, Gaz de Rome. Yabisoya, Koyo.